Bonjour, bonjour la famille, bon week-end, j'espère que vous allez bien. Bonjour la famille, pourquoi pas bon après-midi, naba o bakolandanga na après-midi, hein, voilà. Bandeko na ngai kande toyaka matondo na bandeko na biso kimbangiste ba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom bisika bizwi bino boboto bondeko na bandeko na biso église catholique. Puis tokei mbangu tolobi basalam alaikum na bandeko na biso ya ba musulman yenge na église ya PV ya Dongo na église ya Bunu ya Congo, tout tendance confondu. En tout cas bambote ebele ba bonjour na bino kimia na kati ya mabota na bino losako na ba chef coutumier na biso ba respect ebele. Voilà bandeko na ngai lobi tobetaki lisolo ya bato bayibaka na kati ya misala tolamusaki conscience pona makambo ya kimoyibi. Bandeko na nga na kati ya musala tozalika ko continuer yango na tongo ya lelo. En tout cas bandeko na nga bato ebele bayibaka na musala azokanisa aza koyiba te, aza koyiba ta musu na conscient ou bien inconsciente, aza koyiba musu na kati ya musala azwi bonbon na musala asengi te, azwi ba bic ba crayon amimi na ndaku kozwa ba gants musu ba gants na musala. Donc kobimisa bakisi bato musu pe bayibaka consciemment azoyiba na musala nzoka nde boyeba bandeko na nga ndenge batia bakamera na bamagasin, ndenge batia kutu bakamera na banzela, ndenge pe batia bamakamera na misala, parce que banda bato bakoma kobomana omona pe mutu aye na musala aza na munduki abomi baninga. En tout cas, la caméra est comme partout. Même si la caméra ya physique ezate, mais il y a une caméra spirituelle, il y a nzambe ezomonayo. Et puis, eza kito kote, koleisa bana, koboko la bana, komiboko wa mayomoko, na mbongo ya muyibi, na mbongo ya escroquerie. Eza kito komakasi te. Avant na kota na lisolo oyo bandeko na nga, na salaki vidéo 2 fois na lobeli yango, mais ekomeli penza bato ebele te. Yango na kosenga na bino s'il vous plaît bo partager vidéo oyo. Ngai nazwaki ba problème eza pe kimoyibi. Bayibi ngai WhatsApp na ngai. Bandeko bazo yiba ba WhatsApp ya bato. Bayibi ngai WhatsApp na nga. Na kotaki na ba groupe na ba kotisaka bato kandenge zaka groupe tel ba kotisio, groupe boy ba kotisio. En tout cas pona ngai zalaki bien ti lelo nazo regretter ba groupe. Alors nazo senga na bato yo bosala ba groupe ou bien soza modérateur ya groupe. En tout cas n'hésitez pas au code sa numéro na ngai eza 0044 74 38 03 16 23 numéro na ngai ya sika. Ba groupe ezalaka bien pona ko partager be émission. Tant aussi si vous savez émission ou boaki na groupe ba groupe musu ezalaka ya ba 1000 personnes, musu ba 10 000 personnes, musu boy et ça la bien pour la visibilité ya émission, parce que YouTube a comment est compliqué tellement ça peine à baisse bato ebele bake na bango TikTok aza vraiment ko tia sous ba vidéo na biso na visibilité te beaucoup qui pena ko checker bino mo bomona ke problème ya YouTube ezaka ngai te bato ebele pe bazo tala mande bando tala maliboso te. Alors mais bon continuer ko liker penza ba vidéo bo lakisa YouTube ke bolingi YouTube, parce que biso toza ba mama YouTube toza bato to ninga na pamba te. Bande ko na ngai WhatsApp na nga ba benganga na bato ba groupe. Alors ba yebisi ngai ke toza na réunion olingi okota eza makambo ya bande ko na biso ba Kivu oyo. Bani otaka so balobi makambo ya Kivu mutu nyonso akoma touché. Ngape na bien OK problème ezate balobi rozala le 24 décembre ngabi oh jour à Noël est impossible nga na osala ngote. Alors babi si c'est comme ça to otindelo kasi lien pona olakisa mur na yoke yope ozolinga te makambo wana. Bozomona nde bazozwa bato. Batindeli nga lien bala moko lien nga na fini. Code moko ebimi babi pesa biso code wana ebimi pona to enregistrer ke yope ozali ozo contribuer na makambo ya makambo wana ba génocide. Yango nanga bilo musu na otala mokana musika. Bato bakomi kolela bato meme na makilo ezotanga kota Kivu.
oyebi ke nazwa code na pesa bango nga pe subul na yebite et puis embrouillé na période ya Noël nga na lingaka Noël na sepelaka donc entouré avec mes cocos et tout bandeko nanga mbala moko nini WhatsApp elongwe na telefone nanga na WhatsApp keye limwe kada minute wana ka WhatsApp limwe nde na ekolomka na bie basali ngai bayibi nga WhatsApp dange kenda naza na photo moko nalati polo ya Noël soko moni WhatsApp wana eza ngai te na boyi bokomelanga ba message ya buzoba oh tomoni makambo moko minene na WhatsApp na wana no tomoni so bomoni makambo minene talinga te naza responsable nango te makambo pe ya minene bogomona kuna eza te parce que moi je suis une femme qui se respecte na ndenge nanga malgré na débordaka na ba parole moko surtout soko tumbolinga ou bien ko finga ngai je vais t'insulter so pe to mata nango tina ngomba to mata mais nazwa mutakala na tia na WhatsApp nazwa buzoba na tia na WhatsApp wana ezate pona ndeko mwasi muka komeni ngai la de noisi benga ngai so pe ndeko mwasi so pe ndeko mobile benga ngai na moni numéro de téléphone na yo ya kala makambo eza kuna ya minene makambo minene ni mutu wana azosenga bino bambongo basenga surtout bato ya Belgique au moins la danoise na ngai la danoise naza na besoin ya 500 euros ayaya ata kutu ngai la danoise yango na komi lokoso na benga ka mutu nga na yebite ka yo fan na nga to sololaka te na komela yo te bato ku na komelaka tozala bango na contact de temps à autre na senga bango même pas 100 euros allez yo suko na yebi yo te to sololaka te la danoise a 500 euros est-ce que zo mona ngo eza ekoza normal. Et puis 500 euros na 5 yo na komeli yo. Au lieu même na benga yo, so na problème na benga yo. Na ezate ke bakangi ngai naza levé te mais mouton naza ba conversation surtout bato à Belgique. So bomoni bon moyibi ko pesa te. Et puis nazo kama est-ce que ko pesa na congolais même ingane eza boy o komeli ngala danos naza na problème na no peso 500 te. Na peso 500 na ndeni relation ni toza na ngana yo. Si vous avez besoin de aider ngai, faut yoka mongongo nanga. Tango moni na komi bongo benginga, bilo bosi bo bengi numéro na bomo na mutazo yamba, mutayamba kate. Heureusement nazana ndeko nanga bébé na pese bambote belé, ceux qui na komeli na ngana ceux qui na komeli mutu na tchaka toujours ma belle. Alors bila danos nazo mona ma belle te. Non mona kaka bonjour nazana besoin boye sungangai parce que yé penze toucha qui est parce que c'est vraiment proche nanga so na Belgique nazaka toujours na ye alobi mela dans nos azana problème mais alobi là na tangi conversation na bi non o ezala danoise te atika pe ko mona vidéo wana te o nga na lobaki batrikanga alors que vidéo wana eza na YouTube eza pe na TikTok na cheka même na TikTok. Mais le quoi bino bolinga kote la ka ba vidéo ya kufinga ya ba désordre ya ngwana bobato bando ko na ba piège ya satana botala soko tala la danoise tala vidéo nyoso ya la danoise cause de la carte que la danoise a finga batu parce que na 2024 okotika la kotala ngate na kotika la kofinga batu te na kokota na barando buzoba te nga obele na kolamsa conscience. Donc, ba live mouké, ba bon matin, inspiration kitoko, na ba bonne nuit, pe na komi nango, bonne soirée, na pourquoi. Mais, ba live mouké. Ok? Bande konanga, s'il vous plaît, bon partage à ba émission. Et au sala kitoko makasi. Ngai la danoise, na sengi nanga mutumbo moté. Mais ceux qui est touché, yo nazala bande konanga, awa, ebele, na détente au côté qui année, babi la danoise na teli yo moi 15 euros na teli yo moi 100 euros na teli yo moi boy pour anniversaire pour Noël pour na maté au pesa rabiso mais exacte que mutu moko boya ya pesa 5 et puis ba monta minene ndengwana ceux qui en tout cas pour na ngai déjà na été na kosenga mutu 500 600 na kosenga te so na kosenga na kobenga yo que ma belle naza na problème boy boy moni ndeyeni et puis j'ai des enfants que je peux demander aussi.
Pourquoi na sauté quand ba mona ke ko senga bato ba na yebi bango te? Parce que bino bo yebi nga me nga na yebi bino te. Neti mwana mwasi na akomeli nga na yebi ete. Na zape na numéro neta so ba benga ngai. Siko ndeko na ngai yo komeli nga na benga yo, siko na ko benga na numéro ni. Est-ce que ozo raisonner? Numéro na nga sikezo leka na ba vidéo na ngai. S'il vous plaît, ki moyibi eza mabe. Wana ozo mona eza ki moyibi. Alors, na koti na lisolo lelo, eza ndeko na ngai ndeko mwasi amoni lobila danoise tango nga na moni obeti lisolo ki moyibi na musala ngai pe naza na lisolo ngandi ba ya kosala ngai ku na ndeko na biso a congolaise. Moi mwasi naza pharmacienne atangela ngo penza ba classe na kati ya Belgique. Alors azaki na camarade na ye wana ezaki soki camarade te komaki kindeko. Parce que maman ya fille wana na maman na bango tanga zaki na bomoi bazalaki penza ba camarade. Et puis maman ya mwana mwasi abenginga ye mutu abengisa maman ya fille ya yibi. Parce que na tango na bande ko luka ba infirmière na kati ya Belgique, alors maman na zaka déjà na poto abengisi camarade ne basisa kana ye soki na kimpese soki wapi ayebisi ke yaka ba oluka batu ba akoti ba papier na ye tout. Malgré maman na me ko amiye moko mifungu ta futela ka ticket na ye mais ye mutu asaki na ba démarche nyonso aye na poto directement e kozo musala. Alors les bazo bota bana na bango bana pe ba komi famille. Alors on en tout cas ngana za mukolo na ya 2 ans. Donc yesu ko atanga ba classe ka ndambu ndambu mais ndeko na sisa penda pharmacie apenda pharmacienne. Alors abandé ko sala na kati ya pharmacie moko na Belgique ko pesa mo ba coup de main entre temps pe asala kana ina musala na ya l'état na kati ya Belgique azana musala bien mais ko yebika nde to lingaka alingaka somba ndaku na ye alingaka zana monta moko ya mo munene. Ato sala pa mwasi moko ya camerounaise azana pharmacie na ye na kati ya Belgique. Alors tant masala mwasi wana sko a voyager ki atikela kai pharmacie azoteka bakisi azogire tout et mobali ya mwasi ngo pa zalaki mobali ngo azakane mingi wana te ayaka kana pokwa ayeko bimisa bambongo. Alors tant camarade na et puis mais ezapa interdit que camarade no ya aleka côté ya bakisi côté ya guichet côté bazwaka mbongo ezaka interdit. Caméra pe ezali nango yang bango caméra ngo beta ngo kara akipara ngo te. Alors camarade ni ona pa yaka na ye de temps à autre et tout asuka na ye kaka na liboso kuna akota na ye côté ya mbongo wana te. Alors yesu ko ayoki posa ko suba zaki ka ye moko normalement kanga ngwana fois kanga pharmacie ake asubi na ye aye kozuma. Lokwa camarade na zaki wana monike akanga kangela ye ayebisika ke non zelanga ina zoya. Bango camarade na ye porte oyo ekotaka bazana porte moko e fozala na accès na pona okota côté bango bazalelaka. Alors camarade na ye wana alobi a comprendre kite ndenge nini aleka na porte ngo ekanga maka bien te. Po soke kangi clic po no fongola ngo fo fina bouton na ndenga kati. Alors ekanga maka bien te tanga monika camarade ni wana kei parce que ya lobi leng nazo teka comme côté suka na yoki posa osuba na tikika tiroir et parce que zaka bino boyebi loko na mbongo papa pesa ka pe na code abi na tikika tiroir pour les prendre bi za camarade nanga ide kuta oyiba pesa te no yoka posa basubeli na makasi na bloquer pango te na tikika ka polele na yebi pe ka koleka na ekuna te njoka nde camarade on pa lekela ki kuna njoka porte wana kanga maki bien te aleki kuna aztokika mbongo ya kukai kutoka et puis ayeba monta pe ayeba kite na minute wana atokika ka mbongo kote batia ba biya minene akoti na saka mena et puis azongi a telemi ye petango aye ache kate alobi quand même na mone ki neti mwa mbongo mwa diminution mais na cheka kate na compter l'air na bêtise comme machine wana bimisaka biso monta nini oteki na monte ezali ekokanite en tout cas peu près 4000 euros et manqué ba te kakabito comme alem sur ba 12000 euros ndenge mona na ba pharmacie wana abi 4000 et manqué ngabi oh mbongo ebele boye ko manqué ndeni na calculer no na bani ku kolela na isi na bi bandi ko na sali perte na teki ndenge nini biloko boye sala makate
kisi balekisaka temps bakatu balekisi bakarte bato bapesi bakash. Et en tout cas moi na moi ça le bida kobi bouleversé ya vandika oh calme-toi et ça va se passer oh expliquer kaka l'aime so beaucoup revoir ba calcul et tout et tout. Moi si wana kutuka na ba 17h 18h wana abengi madame wana camerounaise azaki libanda kutu ya Belgique abengi ya kende skota ba Luxembourg ayebisi alobi no calme-toi na yebiki oumeli na musala on verra. Tango ba ye wana mobali ne pa ye apesi ye batel ba kalki ba umeli kutu mobali wana ya kaka azwi bambon ba umeli su ba revoir na mobali wana bime eza kutu likambo na zo comprendre parce que nyoso o teki e komami ata kisi moko te o doublaki yango 10 fois parce que kozala msu o scanner kisi e bimeli yo 10 fois na machine. Alors que yo teki kisi moko ba kisi nyoso moko mibale moko do nazo comprendre mbongo wana eke wapi bakena bango isili mwasi wana tango aye azwi caméra camarade wana donc azo donc bakena ye azo consoler ye zano kakimia ezeloko nini oh malchance nini elandi yo abi vraiment c'est que dans le foot à 4000 et quelques non foot en gros vraiment ka boy na zombo na zo batela donc moi ça nazaki vraiment abattu bande konanga buta la camarade oyo ko bebisi na muninga bani ko bomema ka ba camarade nesika musala te. Camarade asuka kanam et puis quand tu camarade na yo aye bananu place yo sala kate aye batabe mpe biro na yo pona bino bozala kaka le kana musala na biso ya kozwa ngai to kokuta na liboso musala na biso bande ko komema te kongola koma motema mabe soki balobi babwakelo loko mabe camarade wana ko landelo motina place musala abwakelo pe loko mabe akotinde lobo soki bobebani akotinde lope bato mabe surtout na bakishasa ba wapita to pesa conseil to pesa mukili bobimba akotinde lobe na jalousie bakuluna esika musala ozobima ka bo babimio bali ko kato machete ma dekolanga mukili ekomi mabe mi batela ezana eloko nyoso tout faut laksa ba camarade na sala ka boy ba msobe mi chef na ye azo laksa camarade na o chef na nga yeyo oyebi te soki spirituellement aye na nini bande ko camarade wana awangana ale le ba ko tia caméra ba moni ke azalaki na camarade abandeki ko solola na camarade alors que ça peut bien te camarade ya nesika musala atelemela yo wana zelaka yo tant yo bandi ko compter obimi ba moni pe ndenge ya bimi. Suko mwasi wana zolobake eza kop na bino donc yo bengaki camarade no pona ya koyiba po yo moko soko yibi okanisa ita msu kamera ko mona biobo yo kana yenda eza kop na abi madame bino mo boyebi ka ba camerounaise ba makasi abi madame no aye kozonga wana abengi mama ya camarade na yo kwa ye mtatika lukwa mama na bango po bango mama bango sakufa abi mama tala likambo boy bekana ko solo na ye ngana lipa ko tuna ete maman na ya tuni moi moshona wanga maman j'ai rien pris c'est pas normal ça c'est du mensonge boy na boy bandeo en tout cas ya lobi moi moshona bi en tout cas moi je peux rien faire. En tout cas, ba okangaye. Ngai na kofuta 4000 wana te. Mama fi wana bandi ko banga. Iye moko aketi na pharmacie na nini wana. Biloko na biso entre biso ba africain na ba africain. Asololi na madame wana kotisi mama wana na bureau alaxé caméra ndenge nini na ndenge mwana lekaki donc pona mama wana zo kanzaka ki fi wana tikaki porte wana exprès efungwama oya accès ya kuna donc mama wana azo mona pe a livré mwana na yalo bakete fi wana pharmacienne akosala mote mwana nga mutu ayibi yé pas commis donc moi la moi maman dit la vérité, moi je n'ai pas fait ça exprès. Moi je croyais que la porte était bien fermée parce que tout na koti kaka
totindiki ekangami esili nayaka peka kofungola ngo lisusu soki na bimi parce que biloko nyonso ezaka kuna na kolia tout ezaka déjà na kati kuna ya pharmacie donc na bima kananga te même na ba pause na ngai moi na zui pause na nga 1 heure de temps na vani na kati ya pharmacie alors bande kuna ngai ezaki pasi ba mwana mwasi na bien en tout cas photo kini na maboko ya l'état ba kotisi yango ba ye komona vraiment que mwana mwasi wana et soit ça a pris du temps et puis fille wana perdre musala na ye a perdre confiance na ye parce que c'était aussi akokai komema mutute akota na kati ya musala na ye alors soka le bain na camarade nezelanga na café hein soki na silisi na koya kozwa wana tokei mbele makambo elinga yo komate alors bande kunanga et kosala pasi mwana mwasi wana musala ezalaki bien confiance banda kopesa ye baye kolongola ye na deuxième job na ye wana mais fille wana ke kosamba et puis asalaki prison na ye bakangaki ye penza mama mwana mwasi wana pona ye il fallait kaka basala ngo à l'amiable boye mwana mwasi ngo bafutaki mbongo ebele epa ya camerounaise ba nini et puis la fille aussi alongwa musala na ye en tout cas azwaki eloko moko na maboko ya leta te parce que ye mpe aviolaki loi ya musala ye balongolaki ye kaka sans bapesa ye même salaire na ye vraiment bandeko na nga bino mo bozomona makambo ya kimoyibi ndenge ezali tala moninga oyo bakoli na ye banda bomwana donc banda bazalaki donc oyo abotami na poto abotami donc bakoli baza nanu babebe bazovandisa bango bazokola me ye wana mutu aye kosala moninga mabe alobi na pasi wana na esalaki ke na longwa na Belgique na longwa pona na monaka mama na ye te na monaka pe ye te alongwa koma na mboka mosusu donc donc camarade alongoli si Belgique somo wana esalaki ye bandiko botala niveau ya motema mabe tango na oyebisa bino musala o bozomona yango nde retraite na biso ya lobi bandeko na biso ebele na kati ya o bakolisaka bana na Congo soki bana bakoli yo na Congo ozwi chance obengisi otindi bana na poto baye soit aye na nzela libala soit na nzela classe aye déjà komi mature bino boza na chance bana wana bazosunga bino baoti na bino babongo na Congo omona futeli yo tike mama yaka mona poto boye na boye mais biso batu toboti bana na poto awa je vous jure plusieurs bana na biso poto bakabela biso te bango ba maman moi aussi j'ai mes problèmes nga pe na sina bali na nga na bazana mobali na ye bango pe baoluka basomba ndako na bango pe baoluka basala baveni na bango au kabelo te azomona pe yoza na poto yo pe ozosala so pozo sala te ozozwa soki social bakabelaka biso te alors mama soki yo bebisi musala na yo tu penses que nazobokola bana oyo lobi bakosunga ngai te bana poto baosunga yo te mama bana oyo boti na poto okolisi na poto bakosungo te na lobi te ke 100% tango so kozwa moko kosunga ngo peza ya mukie mama kokaza te chaque mois kochelo monta moko boy elekelaka yo liaka na yo te ozwango te alors eloko ekobikiso eza musala oyo sali musala oyo salaka tango kolemba ememio na pension mais soko zo konte na bana ndenge ba mama ya Afrique ba konta na bana na bango ndeko nanga o souffrir alors bokeba na banda nga ko chité yango lozo mona na Afrique ba bota ke bele pona ba yebike bana na lobi ba osalisa bango mais mondela bota kane muke po yebike bana na ba osalisa te kutu yo ato bana bakomi mukolo yo zo okutu tamsu ba bien na yo nde o epesi bana wana o hérité o pesi bango bakomi ko hérité ba bien na yo alors toza na deux mondes différents alors bandeko na ngai musala o nga na conseil ya kabino kende luka musala sala formation ndeko na nga mwasi sala formation ndeko na nga mobali zwa musala na yo temps plein ou temps plein te yo sala kaka lobi ekosunga yo na santé ekosunga yo na kolia na yo
bana oyo ozo compter même nzamba linga te to compter sur bato mwana opozo compter lobiloba ko kufata vayo siko ko sa ndene yebisa ngai bande ko tokeba kende musala batela musala na yo zwa musala na yo neti après nzambe na Yesu Masia yo soko zwaka nani ngai na zwaka na musala na nga ni mobali ni bana après nzambe parce que nzambe lobi na mutoki na nga nde na kolia telle na ndenge nzambe ye moko lobi na mutoki na yo kolia eza na Bible siko yebisa nga bina olia na mutoki ya mwana na nga alobi na kolia na mutoki soki ya mobali na nga na kolia na mutoki ya nani non abi na mutoki na nga. Alors ils sont na salité luka formation luka musala no ya malamu soki musala no sepelaka nango te changer a tozana ba opportunité ya ndenge nyonso alors zala na kimia place ya musala na yo keba na ba camarades na place ya musala keba na qui que ce soit na place ya musala même bilo kozaka na musala moko memi bana na musala il faut faire attention faut ba musala ni moko mema bana bana basaka mobulu akokoma na musala ke simba biloko musu na musala ake ko simba alarme e bandi kolela na musala ngre akosala donc il faut musala na yo ezali ya yo batela yango sunga musala na yo sepela na musala na yo bon attendez salut bande konanga na lingi bino mingi en tout cas beau partager mission beau like yango et aux akitoko makasi na lina mona plus de 100 likes na lina mona plus de 1000 views na émission oyo parce que elle a musana biso conscience et puis ba commentaire na bino et ça la nga kitoko makasi na émission na ça zongela émission na nga ya hier na moni ba pe ba ti ba commentaire lobi ala danoise na zui un plus pour dire que ba to bele ba yiba na musala tango ba telle émission wana alobi na zui un plus ko yiba muso eza inconscient to yebi ozo kanta na zozwa nzo ene ozozwa te eza moyibi pona eza ya yo te eza biloko musala même ba gant pona biso tozala ba gant ebele na zwaka te loba bapesa bino permission tuna chef na yo so yo moko za chef gloire à Dieu mais tuna chef est-ce que je peux prendre des gants de temps à autre soka on peut se réponse et puis ba mot d'ordre ezali na musala soko koti futangaka pono yeba ba loi nini ya musala na biso botika na malamu bye bisous.